Maman. Mouké chérie. Santé madame. Moi Mouké. Nzamba Moussa. Ah oh maman. Mouké chérie. Santé madame. Moi Mouké. Nzamba Moussa. Ah oh maman. Mouké chérie. Santé madame. Moi Mouké. Nzamba Moussa. Ah ok. On a présenté Binoye. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Merci Pélé. C'est Pélé pour mon Madame Nanga. Characo. Oui. Oh madame Nanga. Voilà, nous avons madame, bonne maman. Mouké chérie. Santé madame. Moi Mouké. Nzamba Moussa. Ah ok, merci beaucoup. Nous sommes parce que bana poto no soto yebi ki ba otala banola kitoko bana poto ba otala ba JVC Banque de France dans un mois de novembre. Le 28 ezali anniversaire ya mort ya Pépé Kalé ou azalaki mobali na yo. Eloko nini ezosala on a mois oyo yebi ki mobali no akufaki na bango. Ok, merci la parole, merci Pélé. Une place où tu as sauté. Mois de novembre, chaque année, on est autour de là. C'est comme la mois. En tout cas, mois de novembre, moi, on a c'est pas la mais papa Tika Kibiso, le 28, alors pour 120 ans. La minute au Sali, bon, Ngaï, personnellement, faisait la mikoka quitté. Nzambe kaka. Nzambe akeli biso azobomba biso ape sopema. Atina yenga mwa bato. Chaka kongo to mama to kusala ndenge ningabi pona nga tisikoyo nana zui programme moko. Bon to bana ko lancer muke. Ya wana ndenge to kuna niveau boye to sali boye du 21 au 28. La place des artistes, bon, on va exposer moi biloko na ye bani chez Tembaka Yembe. Après sur place le village la Chetemba. Merci PDG. On est sur ça pour vraiment la sengi na bateau nyonso. La bateau nyonso balingaka Pépé Kalé. O balingaka ye kaka. O tile to bila musique na ye to zo koyemba. Mokolo na to kutana. OK. To ko tradition nyonso to sala pour la bana poto. Qui initiative papi texte pe na Brigitte Nani Nani basali pe eloko moko pour le 5 janvier on a 20 à Pépé Kalé en tout cas étonné c'est bana bandal pe basepeli pe pour 20 à Pépé Kalé babi ba ko beta pe musique mutu na porte musique à Pépé Kalé nous allons la moi ambiance moko boye pour papa wala to bossa na yeti voilà ya ko étonné ngai c'est on nga maman na bino chaque année na lekaka na lekaka bino plus la kabutu nyonso ayebaka Pépé Kalé oyo abinaka misiki na ye aliaka na ye aminaka na ye asunga. D'accord, ok, en tout cas c'est très bien. Papi Tex et Brigitte Nani, ma copine, je te fais de gros bisous, place aux Ali Kuna. Donc voilà, Charako, on a invité sur aux appels la question retour à maman par rapport à. Non, 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 c'est mon ming parce que mon que tel père, tel fils, mon yoki, on a ici vu à Rosa Licolo. Moi c'est la biso parce que l'eau est sans danger, mais ton cadre va faire, là on fait là en tout cas. Pépé Kalé vraiment on a ces permis marqué de nous en retard en tout cas te remercier d'abord quand il me chèque acte ça en tout cas vraiment hein bis en année l'équilibre sur l'équilibre en tout cas qui a fait ça ça n'est vraiment que merci te remercier mon va le DJ Abdul en tout cas par la photo les autres gens sur la profit donc nous peut moi Kenya parce que il y a une avenue nous sommes là les sur la profit en tout cas sans danger en tout cas DJ Abdul en tout cas sur le biso pe maman voilà nous trop to me remercier si tout presse maman Dani va faire en tout cas était 1 2 24 va se poser de chaque heure en tout cas pour remercier mes na 5 vraiment les musiciens qui bazo benga parce que moi tout tient la sport que tela vous alizate parce que festival on a nani bozaye Milabelaye parce que tout bon écoute organisation ça quand même il y a des musiciens au bas ça quand même la liste au bobengi non tout bon parce que on se soya après sport pour ça là les on a adopté que ils ont un festival va honorer Pépé Kalé va accompagner vraiment que merci vraiment que dengue moi na biso va une fierté que mon qui les accompagne bien que nous tous ensemble avec la famille que dans tout ce qu'on parle de mal même moi ça fait que quand je suis fait ça les gens d'Andako
bilo ça peut caler dans pas la pesa yango il y a pas il y a montre que ça mon lango to remettre mais ça on va pesa au point maman pesa non ça là on a 16e anniversaire non je sais pas de bon projet de ça là il fallait que la misère nationale parce que même projet papa le tumba ngira kona et on est parti à bilo peut caler ils ont pas d'ailleurs on pour pesa mon problème chez temo là to remettre on a mis à quitter les arts que na misère nationale même ministre c'est pour les questions ma casse vraiment que tout senga na ba famille artiste boto biloko ya artiste bobo makandam et donc c'est mon aviso ça dans pongolo et on a bomba la maman na kina matanga biloko ça en tout cas il faut la plus calé même quand on va trophée naie ba médaille naie ba diplôme na tout cas ça va bien et on qui na misé national parce que génération future vraiment que ça qu'on nous passe tant goya mon il va plus calé messieurs vraiment que moi après ça là c'est grâce à lui nous avons bomba deux chemises il y a un mot vraiment de exposer au musée national en tout cas vraiment que mission vraiment que merci vraiment que si tu n'as pas une visite en année en tout cas papier texte tout la mon mission soit la pire en tout cas vous allez faire avec maman parce que là on a c'est maman a 20 ans c'est toujours la même ça passe que où ta maman disait à ça isolé normalement les artistes congolais et là on a dénoncé Daniel la banque de mon côté pas de ça la maman ils ont fait bati osakana maman aza mbasa ils ont fait batamusi maman on a banda pour la bango basakana ye ça qui te côté non maman aliyebi que banzembo ya pepe kale ba misebe ba ila ba bango to contacter quelques musiciens parce que même si il était à dire quelques musiciens comment moi c'est la pepe kale aina ndako na yo vraiment tako yambate c'est bon de toute façon de lui pour les militaires nous avons dit ça maman na bango en tout cas nous avons dit et donc c'est imbécile maman. OK d'accord donc nous allons continuer un peu maman tout na quand même dans des questions tout na avant tout kabwana souvenir nini ozanango ya mobali na yo pepe kale o ozalaki na ye souvenir mo marqué yo quand même makasi avant pour faire déjà vous savez combien de temps il y a 27 ans 27 ans oui oh là 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 donc on est là vous avez qui ba wana ya zobeta ezaki ndeni ya bade koyemba déjà na vous déjà asa mana déjà na lipoa na bela yozo yo ba oui ya même sur la répétition sur la lycéenne avec une jupe noire oui voilà ça m'a moqué vraiment. Et puis ce quoi après souvenir nous souvenir wa makasi ya malamu na zanango po lelo botaki et on des souvenirs na ya souvenir na de ban po lelo yo soki oloni nzete na yo eboti mbuma ozala na fier na akona na bakoko na bakoko na ngai en tout cas souvenir ya kitoko mpona pepe kale ezali ndenge ya kosalenga bala. Ok bon souvenir oyo nini ya mabe oyo ozwaki na vie na yo bon souvenir ya mabe eza kaka aprometaki nga vu ke mama nani ozokona kovanda na puto biso sala voyage na président musée Laurent Kabila biso tokende États-Unis na retour nanga okovanda na poto bana na biso basisi kasi balanda yo nde wana azokozanga poto yango nde amoki nga na bakovanda nde yatika ngai souvenir ya mabe kaka liwana ye aumi na ye na maladi te kala abeli mpenza te abeli mpenza te ezalaki maladi nini kaka malaria bon nani omoni ke asalaka mingi moni nzembo na suka album na ya cocktail travaillaka mpena makasi oui mpona cocktail na ye atravaillaka makasi en tout cas azalaka kovona tokota na chambre azoyemba na bango surtout ye sokomo baminuit azwi bene ya suka okutela bantu azwi radio aza koyemba tika sokolo soko ezwi alali en tout cas na yango wana kaka mokili eloba ndenge ebele me nzambe alimbisa bango mokili eloba mabebele eloba makisi wanakaki okei elobamaka kaka mekozwa ye akufaki bien te mambo elobama mingi mingi elobamaka mingi ok ezala nango ka malaria na travail na ye abosaki dur yango osala ye arrêt du cœur. Ah ok
bongo ndenge bato oyokaka bamisie na biso neti babopao bana baza ebele bajibe bayembela mpe basi na bango bamandamo na bango Pepe Kala atikala koyembela nzembo te oui ayembelaka nzembo yango esaka mpena sifete bato bayeba ngo batakala bino kutu koyeba ngo te na 76. Oh, ouais. Ah bon, Junior, il est bien. Les cassations en danger et que les colos parce qu'on honorer l'artiste qu'on a aussi bazo honorer des noms de l'homme bête à ça honorer qui mon père toujours soit honorer batazaiko so comprendre c'est bien vraiment mais l'homme autre c'est la bâtisse c'est l'eau nous sommes dans l'émission maman oyo il faut faire le contact na 20 ans vraiment maman ba que non na ba bana na baninga ya mobali nanga il faut soutenir maman parce que mbona baninga na baleki ya mobali na ba fanatique na ba fanatique ba après le contact ba benga maman ce qui est serré avec comme on a ba aider maman ba artiste congolais et loko yo ezali et loko moko bozala ngo parce que biso to kokende ils une équipe ça aussi quand on dirait que Pepe Kala kenda biso kokende maman pesa le contact parce que nani na numéro na ya western maman ba su maman non comment western comment numéro téléphone soki muta benginda ko zwa kombo ba pesa kaka bana photo mingi bayebi numéro amena kopesa kaka ezali plus 243 84 120 37 64 plus 243 84 120 37 64 mais bon sapato pe personne ne met sapato maman il faut la question numéro sapato oh bazali na besoin ya soutenir maman na biso azali mwasi ya Pepe Kale artiste akufaka makambo ndenge sotika la bato yoka ba nzembo ezali et tout ba musicien solidarité ba musicien bosalisa pe maman na bino yaya na bino donc bosalisa ye oyo ke bayebi ke mobali ne azalaki artiste ba artiste boze bele na mboka na biso alors ezate ke soka azosenga nde akomi na pasi omwa sa Pepe Kala koma boye kosenga senga pa akamba te ezali kaka ndenge ezalaka na logique de choses c'est comme ça 20 ans mobali na kei bino pe un jour basi na bino pe bakokende ezalaka ya nzela mutu nyonso mibali na bino pe bakokende donc bon aider bon ça tout bon aider maman moi dans quelque chose ndenge ezalaka pour na 20 ans et pour ça la paix bien voilà donc moi de la fin na bandekondo so ba otala biso maman non yo pour faire d'abord quand on est autour ko koma kaka o alekaki maman ya media koma ko senga non nani nzamba toucher motema na yo oya moni nzamba toucher motema na pona kombo ya Pepe Kale pona koma mama Pauline wana ko salisa ngai na anniversaire na osala 20 ans 20 ans eza mingi fête babi musapi moko esukaka elongité yango soko ya bino eza kuna po muso abota kasala bana sala famille bien sûr tosala bana tosala famille mais siko relation na ngana tuna pe relation na ba semeki na il paraît que le banarati bozama kokoso banini tout ça il faut que la maman s'ala ya ayebi basodon toyoka vraiment soko ko lo ba te bosala nini boite to bana mo ka ti lelo ndo ba wa kusi 20 ans tout va bien ok d'accord voilà vous donnez c'est pas quand même mon numéro na moni maman c'est que on est ensemble là on a qui n'a pas dans ozala pour participer donc un moment dans présenter on a René à dire donc vous allez on est ensemble donc merci beaucoup merci à chaque fois merci à toi Junior fiston fiston ya pas mais invité Junior on est tu vois ok voilà donc on va dire comment Junior ah oui mususu mais bien mususu inspiration ya ndako oyo ezali ndako ya Pepe Kale et AGT donc inspiration mosusu ezoya peut-être esuku te pa na ye merci bandeko balandi nyonso batalaka Dani Tsunami merci na bino bango nyonso bazalaka fidèle chéri kabamba bosani yo te les boss en tout cas la question bango te nayebi ke ye mpe aza na kati ya masolo après singa biro vraiment merci
Puis aux autres, nous avons des mingi. Mingi. Mais tu es bamba. Merci. Grâce à la marraine. Elle est dans la marraine. Hier, elle commis. Nicolo, t'as dit, mon nègre, moi, c'est la mission de Gabosi. Elle a donné 20 ans. Merci. Renabili. Na monike wata ana biso wata héritier na yebiki ezali mwana moko ya bolingo mwana moko azala simple en tout cas mama ye na yebiki comme ça quelque chose. Ok, merci Marlène Kassanga, merci à tout le monde. JVC Willia, Maître Debord, bino nous sommes à porter la possibilité de débat dans la bisou. Je reviens bientôt mais dans tout ça on sera quand Mikolo pesa période d'élection. Toute la mission est ensemble pour une élection. Merci, bye.